Ndenge papa Simon Kimango kianganie moko expliquer ki ba mouvement nyonso il faut bazala na ba bureau na yango to travailler ki na 3 niveaux pour que à chaque plancher te répartir des mouvements neti a to ko na direction ya dirigeant na ngambu kuna ya GTK wana na premier plancher à chaque plancher peut toza na salle de réunion. À chaque plancher, tu as la cafétéria. À chaque plancher, tu as la réception. Encore au côté à partir à hall aussi renseigné, salon d'attente, basélisio, de au circuler. Yango moko eza na premier étage, na deuxième étage. Bâtiment na biso yango yo, rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. Oyo plan na biso ya toiture. Maintenant awa eza latéral droite, na ndenga sima ya bureau na biso. Maintenant awa pe eza na ndenga sima pe na côté droite pe ndenga moko kuna pe ndenga sima na côté gauche na yango papa na silisi batata oye boye bagete bomemi ngambo bino batata bozwi architecte ya mama ba mama bazalaka munoko apaki oye Tokosala te. Toki mama architecte ndenga lobiete 2021 dans le 6 avril batobala la. Mama olobi ndenga na. Batata to memi ngambo. Ndenga papa mfumalongo. Papa dangenda lobela kiango na maloba na ye otolanda ki mokolo wanete. Na ngiri bazalaki batata mine yende ya mitano ha bisope tozali kolanda kaka ndengo wana na ndenge programme ezalaki te lobby mokola lobby mercredi ne papa akomelaki biso akotia libanga ya apaki yango tolobaki te kosala malelo lelo pe ye moko mokonzi abula yangi koya mais ba paya pe ba programme mingi oye ko salete azali nani akokangama yango alobite papa mbenza kende kaka ko sala programme ndenge na pesala kiango lobi ya solo batata tolamuki apaki oye bisonde batata tozalina na makasi tozalina na ba jeune tokopesa appui makasi poete na l'an 2021 mama architecte aseka biso te pour ceux qui salami malamu te akanoyebisa ba mama ba tata bazokoka na bango rien ndenge nalobelaki yango ba mama bango bazalaka monoko makasi basekaka pe mingi soki tozokoka te bakoseka biso ba mama oye bokoseka biso ya bokoseka koseka wane kopesa biso courage yango fwana ngonga oyo ngonga ke musika tosilisi boyo komba tata mwana pe mulimo santo amen. Seulement maintenant, parce que je vais trouver matériellement, parce que là, les années de Banga, il y a la chata, on va pas en Soumambanda. Avec le Kabambe de Kakangani, avec le Tech Banga, on va faire la note de la 2 niveaux. Il y a un autre niveau de lui, et la Soumambanda, et la chata. Après cette possibilité, on va faire 9 euros. Si on va 2021, on va faire 2021, on va faire ndenge
ezala parmi bandako oyo kolalisa bainvite bapaya oyo bazali komataka na manda eseleli kanisi likambo na biso na batata ya pose claire oyo tozolaki yango ntango molai okolani ndenge mutengisa machine ezala dekoyaka chaque chose en ce temps ndengane yango ekoki ntango yango nde ekoki oyo nzambe akanisi biso batata mpona kolakota posture ya biso batata ya baki ya mokiloma etonga ndako yebi makasi oyo projet général azali korekote na biso